Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source, edino imanje papa, edino imanje, ye aswaka, tina source. Mingelo Bezate, toi la matanga, te père de grands icônes, grands musiciens. Donc le formateur des idoles, Venabiso Manglokoto grand père de Papa Wemba Mutasala Bachirimo Gratana. Donc tu parles de grands musiciens congolaises. Donc à Koufi sur scène, vraiment donc Soda Solo, vraiment Koufi na chant de bataille quoi. Donc mes condoléances dans la famille biologique à Papa Wemba. Na toute famille vive à la musique. Ma collègue Nanga Moussala donc toi la Katama dimanche prochain tous à pour continuer avec beaucoup de la musicien autour dans la poto. Donc tout ça chez Makinoa là Katanga dimanche donc dimanche nous ça moi semaine un mois mobimba tu on a des à Papa Wemba tous les dimanches tu on a pour des à Papa Wemba tenir ça comme moko boyebi noir lunette noir tu on a biso nous à de 22h à l'aube quoi donc trop le batté la possible mes condoléances toujours du sous c'est pas mère na biso maman Amazon mami muta alambela biso ba fufu ba semon to na parler na le ba mes condoléances vraiment quoi. Donc trop le Bezate marquant la mutema mais un zéro na biso nyonso to continuer ka papa m'a tiré biso rumba donc musique congolaise rumba na biso ou atikeli biso héritage na biso ngwana quoi mingal Bezate donc na suki na merci ezanga ma copine Fernando doana sangwa mawa awa elekeli ngai na tongo kisana kwa sabengi na tongo ayebisinga makopini lamuka na tuni kisana pono zo la musanga boy la musanga tonga mla na ngai te lamuka po papa kufi na lobite kisana makamno zo lo balanga wana papa kufi ta ayebisinga makopini ayebiso ke papa kufi na telemi na vandi na yebi kisana makamno zo lo balanga kisana papa kufi ya solo ayebisinga ya solo telema ma copine telema na yebi kisana kwa sakoloba boete ayebisinga te telema na telemi na vandi lisusu na lebi te tikala benga Claudine kino na benga Claudine na lebi Claudine kisana kwa saoto benga ayebisinga ke papa kufi makamango ya solo ayebisinga ya solo ndenge ezali wana ya Fernando Cornelie Malonga abenga depuis Abidjan ya solo abenga na 5h matin lobi tika koloba boy na vandi ti lelo na vandi ezolekela ngai papa comment papa kokende kaka boye tosolaki na papa tobengaki etaka utaka hôpital tobengi tosoena Amazon a passé biso papa et pas Christiana kwa sa tosoena ye ayebisi biso alobite ma copine siko ça va nazala nga bien na uto bi hôpital ça va na bi bon ça va le quoi ça va bon to bengo sous semaine prochaine tant to benga ibazo kene kini akekini para kekini poto bengi lisusu biso na ba Claudine kinwa na ba Christiana kwa sa tout au vandi wana to bengi mais na kama lisusu na va lisusu Vanessa ya Mathieu Kazanga benga lisusu lobi yo ebite ya Fernand yo zo vana ka bongale bitika na isile makambo yebisinga vedira zalia mutwe baby ngande na vandi ya mutwe baby to zalia to zana matanga mutwe baby ngana zo comprendre lisusu te nazo comprendre logo moko te comment papa akokende boye te sako la kabiso sako yebisa biso logo lebika ça va nazo comprendre te
mais mami le si ayebisi biso lisusu alobi ke ye basolaki na papa semaine passé mais yango anga nazo comprendre te basolaki na ye azaki na bien nde akufa kaka boye sakolaka biso nde tozali awa staff nyonso ya viva la muzika baza na mawa bana Paris baza na mawa tie ba Belgique bazobenga biso ba Suisse ba partout bazobenga ba téléphone comme déchargé pour bazobenga biso mingi vraiment nazo comprendre te elekelinga tolali te banda lobi tolali te tozali na matanga ya pa Claudine Kinwa awa tozali tolela ka papa banda lobi tolali te nayebi eloko naloba te nayebi eloko naloba te po nazanga te nayebi te Anifa nazami aloba te mawa papasi bana na ntongo babongi ngai papa molongi mokoko okoloba te babengi ngai na Nifa mami losi abengi ya Christian ya mboka nazaki papa emakufi nabengi copine Fernande papa akufi Anifa abengi na mami losi nasili na mani kolelanga mona ndako na comprendre te namoni yango lokola filme tosolaki na ye tana bimaki hôpital nazwi ye na restaurant nabengi nasololi na ye nasololi na Rosa nasololi napesi ye copine Fernande abisava na bibi mama nazwi Rosa alobi te abimi apres tozozonga kini po papa pema naodimate vie bokuli papa totikala na yo papa lidanga biso ya Kongo vie bokuli osali moyende nini fallait pas c'est pas le moment c'est pas le moment otiki ba peuple congolais africain mokili momino ezolela Afrique momino ezolela papa mba papa ya male papa atika biso na yo papa ok papa biso tubaya papa kunji tozolela papa il fallait pas oza trop jeune il fallait pas tolembi oki mongo nazokoka te nalembi bana tongo tozolela mama Amazoni Rosa makopine nayebi nini naloba te musika Rosa musika tosolaki na yo Rosa omi bazozonga bopema na kini Rosa musika mama musika biso na poto tolela papa ndenge nini biso na poto tolela vie ndenge nini papa bamisicien congolais nyonso basili likambo nini bastar na biso ya Congo bazokende boye likambo nini Rochero ake emene ake yokei lisusu même pas 5 ans même pas écart 5 ans papa totikalaki na yo na bakofi na banyoka longo bayaya ya mikolo bagine fonge babozi bayaya ya poto ya kisasa oyo basimi mouvement bakongolais bongo bokei boyendeke nini bomomi miziki yaya bino topesaka baleki na bino nsima
courage basa miziki otikalaki lokola mokonzi après yo Kofi Nyoka Longo baya Genève Papa Wemba lidele yaya nyakosa kenda tikela biso na poto oke Wemba Shungu Wemba Gile Rosamela ko Gile na kokate Maïris Papa, tozala yo bakanga toujours ma mère ça m'a cimetière même obenga biso toke papa OK papa potezoki vraiment triste ngagut non le banine naza vraiment moana tu vois. On a pris là maintenant vers je sais pas 8h du matin. Tu vois, quand il est avec nous, moi peut-être à 10 ans, il y a 12 ans, même moi mon fils il a 8 ans, ça pleure. Donc voilà, donc vraiment on n'arrive pas. Ça fait même pas 2 mois à Yaki Awa. Qui biso sur un restaurant par Christian à quoi ça sur un téléphone il y avait un petit truc bimay que non AVC non voilà on a eu vraiment on a téléphone à rassurer que non il y avait rien du tout qui a dit traitement normal permettre un petit repos tranquille. Mais un bout de moment comme ça, 3 mois après que tu as une nouvelle que voilà, brusquement comme ça, on dirait en même temps. Franchement, ça touche. Et toucher Batounier sur tout le monde entier. Donc franchement, c'est juste pour la famille. Sa femme, Maman Rose, Bana Nyonso, France Nyonso, Afrique, entier, donc Bana Nyonso collé là. Partout. Même là, Bisso. C'est un peu loin, tous auront un peu, mais franchement, trop mal au cœur. Franchement, aux yeux d'image à Batounier, sur Christian Akwasa, Fernand, tout le monde. Voilà, nakoro mamingité, voilà. Azaki mutumo konga ponanga, aza papa, aza mutunyo, na obengi bakomonyo sa. To linga qui est au bossa nakae jamais. Voilà. Et merci à trop. Tu as vu que place à Azaïna Minch Oyo. Ana chemin mon bébé tranquillement. J'ai pas beaucoup à dire, non, passer dans Arnaud Technologie. Voilà. Si, merci à toi Vanessa. Les mots me manquent, hein. Comme tout le monde, je suis sous le choc. Sous le choc, je suis choqué. Choqué par cette triste nouvelle qui nous attriste tous. Parce que c'est pas n'importe qui. Il faut reconnaître l'homme à sa valeur. Encore plus aujourd'hui que demain. C'est un grand monument, un grand musicien, un grand artiste. Il y a Mboka, auto-fêté. Donc sûrement, tous les programme, hein, Vanessa. Tous les programme, il y a Bamatanga. Donc on dirait que Matanga na Hoche, salle na Hoche. Na Hoche, vraiment, salle. C'est normal. Là, aujourd'hui même, comme toi, en mois avril, ça peut arriver que nous, ici en France, mais en Afrique, on va croire qu'il y en a côté. Au poisson d'avril et tout ça, que Papa Wemba, vraiment, c'est pas normal qu'il y a couffité. Mais Bisson de Toza, même là, aujourd'hui même, ça les a, on a mis aussi si ça, c'est jusqu'au matin. Mais Bisson de que c'est bon que Papa Wemba a ça le sous-souté. Donc Afrique partout. Donc voilà, courage à tout le monde. Azaki mutumo balinga qui na batunyo azaki ko so. Azaki papa, mais azaki na place ya bana, azaki na place ito ya batunyo so. Donc voilà, c'est tout quoi. Si les autres ont même ma parole parce que là on n'arrive pas franchement. Donc forcer mais voilà. On a choisi et Zanzela mutunyo so. Faut que ton dimanche que azaki franchement et nga elo écoute étonné Arnaud. Assez elo moko. Franchement, c'est vraiment étonnant.
on plaît vraiment na scène nae franchement voilà et c'est là que moko batuni même moi na 8 ans on dirait comme ça à mon yango à le belango aujourd'hui mon fils il a 8 ans moi j'ai 31 ans mais après plus tard et ben tamara toujours franchement te CP na ya mutu moko ayeba ki musana ye ti akufi na musana ye vraiment courage surtout la famille surtout sa femme donc encourager surtout moi si na ye courage maman Rose pour moi oza maman courage ndama pambola parce que ma kasi oboko la bano papa tiki et merci beaucoup encore une fois me manque mais à la famille soyez forts on est ensemble anniversaire na musika na monao donc Christiana Kwasamingo le Beate Fernand la Daronne. Ouais, donc on est vraiment ensemble, mais rendez-vous au matin ici à Paris, on est vraiment ensemble quoi. Donc Moutakouf œuvre et raté. Les œuvres ne meurent jamais. On est ensemble quoi. Ciao. Kazanga, tout le monde. Bon, personnellement, Naza est un peu choqué par rapport à la situation Nazo depuis pratiquement hier. Dans une nouvelle que non, papa Mbatigi Bisso personnellement ça fait un peu mal, mais dans la vie quoi. Mais et ça l'a bien été dans mon thème pour un artiste à mon Atigi Bisso lelo quoi. Donc paix à son âme toujours et toujours quoi. Tu vas qui Bisso so pega toi ba lekinsela, mta c'est quoi quoi. Mais bon, il est arrivé brisque et en plus en plein concert quoi. Et là on a arrêté dans ngwana. Mais bon. Paix à son âme, paix à papa Wemba. Merci. Adieu papa Wemba. Passe dans mon thème vraiment en tout cas rappelons un mauvais souvenir parce que Koufi jour mon anniversaire le 24 ezaki jour opedanga na botama mais yoki papa ozaki pena parmi ba idolo na bande kolinga et puis il arriva toujours beta un jour na mariage nanga mais malheureusement il quitte OK avant paix à ton âme nzama sunga famille na sunga maman Amazon toujours du cœur. Donc j'espère qu'il a matongi kuna ba sœur nanga ba muzinga ba fani kibinda na bike bazan ba amigo na bike bazan la consoler pena pour papa ki bango pena na biso toujours en mariage à papa na matongi tozaki na bango to mela makasi na couleur wana en tout cas ba souvenir ezebele mais pas si kaka nzama atala mitema na bango a pesango ba Francine Sako place en tout cas pas biso na Paris en tout cas toujours les laka papa yo moni ba mission ba utu kobeta ba yebi ka hommage à papa ba yebi ba presque ba nzembo nyonso à papa en tout cas pas donc papa oui m'a vraiment paix à ton âme vraiment nzambe ya yamba mulimo nepi ba koko ba yamba yo na kimia na suka et ça a passé touché tout le monde. Zoua fort, Taratouana Deuil National, tout le père d'artistes à Mounene, à part non Makambouana, Nabi bien, voilà, Baba Koko, Nabiso, Jido Club Gueda, vient participer, on pouvait tes papas, mais ça n'est pas si niveau international, niveau monde du Mobimba, tout père de vraiment artistes locaux, Nabi Icône, pour la musique congolaise, et ça, Bissou ne se passe si toi, Deuil. Nous avons na pesika kala surtout mes condoléances na famille na Mobimba banana et tout ça merci en tout cas na pesi batutumbo te donc tozana mawa famille tout il y a l'artiste tout artiste comédien l'artiste musicien artiste peintre biso tout donc ezama on a biso bobika ndenge to se partageaka ndenge salaka. En tout cas, mes condoléances na tout la famille à papa qui a tigé bis en tout cas bis tout ça na mawa en tout cas donc ninga le béati donc mawa ta la voix n'est qui mon qui voix zaté donc tous les litres et c'est qui ndamba batela ndamba zalana et bien tu dis que ici gagne bien pour ta la papa papa Sarabiso va tout la musique à Congo donc merci vraiment. Bonsoir, bonjour pour la bâtonnière so moni na zo pesa moto bezamboto ya mawa pour la papa beaucoup linga uti kotika biso donc minga ko bezate ezanzela mutu nyonso ngai na moni ke ya kufi na musala na ye en tant que combattant
Donc biso totikali te beloko nini tokosala kozala basiksi kozala na mbongo meye beloko nini olingi minga kolobeza te tolela ye na miziki awa tokozala su semaine lisusu. Donc toza na pasi papa akei atiki biso mais ezali pasi mpona Afrique mobimba et puis na Congo na biso eza pasi to perdre un grand musicien, un monument ya musique ya Afrique na ya Afrique mobimba to nazo même pas koloba mais il on a koloba kaka que non papa oyo mazali chef coutumier ya village Molokai, c'est le roi. Tant le roi kufaka balobaka toujours vive le roi, vive Papa Wemba, vive la musique, vive Shungu Wemba Dio, le vieux Gilles, Papa Nabiso, Oya Tiki Biso. Mes condoléances na Marosa et puis na ba frère tout, na ba sœur tout. Merci beaucoup. Mais c'est trop. Merci. C'est la sangomo que libiso vraiment papa Nabiso. Pena nakini papa alara obe moko. Papa Wemba. N'engoti kotika biso. Et ça biso ma quand même vient biso à ça ma webele pour personnalité monene na musique ya Congo cadre monene. Il y a le col à la monnaie on a comparé on a lié ba vient biso ba Michael Jackson ba uti ko kende ba Prince ba uti ko kende ba Ray Charles ba uti ko kende na ba vient biso ba lega pe kala ba kena ba lombo banani ba pepe kale ba madilu papa ba uti ko kende tout le monde net ba vient biso ba komo kende ba uti ka biso quoi mais le monde a sepeli juste Marc y a koufeli viwana ayaka mutalu pemba ayaka na mungongo amema génération mobimba bayemba ténor na guya papa Wemba ve akuta bato bazo sala mwa gilokola te bilamba alata bilamba na bango apesi bilamba style et comme bakoma benga bato ba saper vie asali ke bato soki alati kitoko babenga ye sapologie vie moto apesa yango sens vie amemi style na ye tina liwa vie na biso akufi na podium azoyemba azobina apesi biso au revoir tomoni vie alati bakouche na l'hôpital te tomoni vie akomi boyo tokomoni papa Wemba mawa ndenge beli na l'hôpital te akufi na spe kaka nde tolela ye le seul vie na biso oyo aboya konuna ti akufi jeune en tout cas aspect akufi nango mwana ba 16 ans 18 ans vie na biso vraiment quoi yama trop nzemo ya vie na lingaka vraiment te mokolo pene ya matanga suka ya vie tosala ngo kwa bozwa kaka quoi te vie na biso fana sala mo eloko moko boye Maya misona tangisaka ye tous les jours yo wivina poye kolisa motema nanga otika mbolele ngai wayo oyo bengaka Wemba dio rwa moke azanga na ye mboka o